Ok, kunda papa langa na cimetière mo esa la érosion. Si quand tu par exemple personne ka kunye wana, ba mbule be terminé na et yo ça l'érosion kuna. Après lobin, asombela papa langa lopangu te papa langa sali 20 kuna. Atika lo sombele ni lopangu ni voiture. Na place ta asombela ta lopangu na nenga kufi bongo, aboyi ko sombela yake ko kuna ba place mo ezamke. Ala ça c'est bosse que papa langa atiki mwana. Ça c'est confié à Luka kuna papa la place moi bien. Voilà pour ça le dolenga ni cercueil ni cimetière, dolenga le côté. Donc aujourd'hui c'est qu'un sabotage il aussi pour dire que soma ni boulou place érosion, comme le bisu to mona souté. To banga bino souté to banga lo tenga ikarle. Na kanda makasi na boy. Naloba tana kanda, ba meba no c'est bino ba jengana la muki. Hein? Dolenga bino ba que soma ni boulou place érosion, pour to banga bino. Pour to tala bino. Pour to tala bino. Ya coloquer to loba. Non la bisa kufi mwana mukie. Ok ko tepe li boulou na mbeteke. Mbeteke ko commencer à érosion. Ok tano ko la biso kuna. Luka solution pour la libulu wana. To lobi te kofi. Non ko la biso ko pema na kimyate. Super jazz. Jean-Louis, bon revendre qui mettent na noko la biso. Linie yo studio tokana ko to beta yo. To yewe liwana ye. Ay petit à coloquer. Nazalaki te, nazalaki na voyage na ye. Na ye bo plus que pona nini. Muta ko iko kufa jamais le la mort né. Ke muta kufa ka pamba boye, santo ba ke malade ya kufeli yango. Nde na ye na lobité, matanga il fallait di samedi et kobimate. Kofi il faut justifier que coloquer à Kofi na nini po mutakendaki musala et pas na yo mutakendaki musala aye et pas na yo azonga mbaku azongi te me mutakufi sikondo mondi boye na kine na famille na ebisi bango ke pona Kofi au photo kenera enquête judiciaire na matanga ya Kofi ya coloquer à Kofi ndenge nini toye ba suite soki maladie soki agorjaki ye toyeba Kofi il faut ya asola la famille tala mwana ekoloke atiki yo ya mwasi ye yo mwana ekoloke yo bobi papa na ye kundi ye siko kotikela nini nenga za boye sans que asola famille na siko bosolo na Kofi te na Kofi suite eza malamu te tolingi suite eza te tolingi ndeke Kofi ye moko ya aya to solola soki aye te tokotela ye plainte na parquet tokobanga ete po Kofi olobide tokobanga ete po ailo côté depuis captation entre biso na Kofi ye Kofi azali kozelisa biso aye ko la famille basani bazela biso bana kati to mona normalité eza normalité ata yo moko mon frère muta Kofi ndako na yo même pas concertation na famille na ye ata moko ta famille na légèreté to nyango et normalité quand même ya to iboye nous voulons pas de dégâts to ngite le comme mabe Kofi aya ta photo aya to ngi makambo ya ba délégation ainsi de suite ni to ngi makambo intermédiaire te to ngi Kofi aya asola na famille ya coloquer biso bana kato na problème te soki asalere tokozwa ma coloquer le quoi esa na moi to tikena na mon fleuri to tele mata to lobby coloquer ya kolamuka te mais likamno so ba yoka na ba eba vandi bozwa solution ya libulu ambete so bozwa solution ya libulu ambete ke moye to vandi to yokani mais mama tisiko bozwa na solution na Kofi olmidete eloko epesi famille kanda famille cimetière bandi bake kokunda ye érosion bauti kolakisa na tefe mikolo bibembe etioli bacerke etioli omoni elenge tozoloko ka papier elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau,
venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera en votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à moine. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na baswin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Nzambe Tolobate Nzambo yo Otani Ozolula ya bato ya yo bakoki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya Kusomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Bokeba Nabirat. pour la COVID Sabamole, Mupende Sinapetolo, Sumba gamme ya pomade Awatoza, massé yango na ba parti oyo mungi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Allez! La pomade Awatoza, moi ça n'a pas connu qui bokon. La pomade Awatoza. Abonné Balandi Elenga Congo TV mbote na bino merci na bino parce que vous allez vraiment belé pour notre la moi biso trosi melenga pro Glody Dasuka la mignonne. Je dis un grand merci na bino pe ba o bolanda biso botala biso grâce na bino de biso to existaka bon comprendre na ko koloba te na ko sala non stanga te malamu te parce que awa toza précisément na bandal mola na inga na rilukula numéro 3 place coloqué à Koufa. Famille à coloquer oh nyonso bomo na makelele nyonso bomo na awa eza ya famille à coloquer tozwa ki ngana benga ki noko apesa nga programme ya day et obima samedi to komi sur le terrain to analyser kaka ndenge zalaka mais to kuti mama na désordre mama na incompréhension za awa nde to me campé to eba nangai na bino ensemble to me campé to découvrir qu'est-ce qui se passe en vrai, pourquoi désordre oh pourquoi incohérence oh nous nazana ndeko awa na monopoliser parole te Papa Boni. Malamu de Rolangai. Ngai petit à coloquer. Nazalaki te, nazalaki na voyage na ye. Na ye bo plus que pour la nini. Moutako iko kufa jamais le rôle à mort né. Ke moutako kufa kaka pamba boye santo e ba ke malade ya kufeli yango. Nde na ye na lobité, matanga il fallait di samedi et kobimate. Kofi il faut justifier que coloquer à Kofi na nini pour mutakendaki musala et pas na yo mutakendaki musala aye et pas na yo azonga ndaku azongi te me mutakufi sikondo mondi boye na ekine na famille na ebisi bango ke pona Kofi au photo kenena enquête judiciaire na matanga ya Kofi ya coloquer à Kofi ndenge nini toye ba suite
soki maladi soki agorjaki ye toyeba Kofi il faut ya asola la famille tala mwana ekoloke atiki ye ya mwasi ye yo mwana ekoloke yo bombi papa na ye kundi ye siko kotikela nini nenga zaboye sans que asola famille na siko bosolo na Kofi te na Kofi suite eza malamu te tolingi suite eza te tolingi ndeke Kofi ye moko ya aya to solola soki ayete tokotiela ye plainte za parquet tokobanga ete po Kofi olobide tokobanga ete po eloko te depuis kala nyonso bozozela nini po bosala biloko boy depuis kala le problème c'est quoi depuis kala za nini eza que non j'ai causé la concertation entre biso na Kofi ye Kofi azaye kozelisa biso aye ko la famille basani bazela biso bana kati to mona normal te eza normal ata yo moko mon frère mutakufi ndaku na yo même pas concertation na famille na ye ata yo moko ta famille na légèreté to nyango et normal te quand même ya to iboy nous voulons pas de dégâts to ngité le comme mabe Kofi aya ou poto aya to makambo ya ba délégation ainsi de suite ni to ngi makambo intermédiaire te to ngi Kofi aya asola na famille ya coloqué biso bana kato na problème te soka salaire to kozo ba coloqué le quoi ça makamwana to tikena na mon fléri le quoi les coloqué na molimo les coloqué na musuni tala coloqué na tiki mwana boye yesanga siko mwana na bokola ye papa na comme to bokola ye yesanga na bokola mwana coloqué donc mwana okutu Antonia na kombo ya Kofi coloqué apesa mwana kombo ya Kofi est-ce que c'est normal? Merci beaucoup toujours avancer. Deuxièmement, coloqué Azui Bembe Nani Kofi Azui Bembe coloqué à Kochango na espace bandal. Espace bandal esa bisoni. Esa bisoni. Esa mukebongo. Matanga ekobima te. Soka na tembe ye Kofi ya la fatité. Omoni fati ne président na biso. Omoni pas na biso to yebiye. Kofi to yebiye en tant qu'artiste. Ya li quand même de côté. Ya on te iboye. Te si yeboye sa Kofi. Ndenge za bongo biso lingi na so problème te biso bana bandalunga mobimba bandalunga motengi to lingi problème te tozonga ete azane loko gute ay loko te on prend te bozo à commentaire azwa aya aswa na famille ya coloqué soka so na ete ayoka sango voilà bandeko bozomona papa loba ngai nazali neve ya coloqué ngana na mecha po fe na ngake boulot abengaki lundi mercredi na tongo fa koya de 7h à 10h ba meme l'hôpital atira pe suko na mukate to ala kana mon fléri to koya pe lo josepe mama na trouble pe makasi muto banga mon fléri azate muto banga pe confiance azate bana mecha makasi na famille na biso pe na ngada ye kana ngana na kana makasi ngene na boy ngabanga mutu te kokuneze no roté c'est que le bel solo roté to kuna ba toute la famille to ko fa abokola mutu te mutu abokola biso azate ko fa abokola mutu te to la poselo to lenga ni cercueil ni cimetière to lenga le roté boko yo c'est que sabotage yo si pour to soma ni bulu place d'érosion ko fa le biso to mona souté to banga bino souté to banga lo te ngai karle na kanda makasi ne la boy na loba to na kanda ba meba no seta bino ba jengana la muki to lenga bino ba ko soma ni bulu place d'érosion pour to banga bino pour to tala bino pour to tala bino ya coloqué to loba no la bisa kufi mwana mukie oke ko tepe libulu na mbeteke ko commence à l'érosion oke tano ko la biso kuna luka solution pour la libulu wana to lobi te Kofi no ko la biso ko pema na kimyate sipo jazz Jean-Louis boko vanda kimyate na noko la biso nini yo studio to kana ko to beta yo to yewe liwana ye ok mwana ya coloqué ngape na zana mwana coloqué awa yepe akoloba mwana boni komonani Anthony ok ndanga loba boy ana sanse Kofi azangi mbongo te okunda papa nga na cimetière munene Kofi azangi mbongo te basenge akunda papa nga na nécropole Kofi aboyi ok kunda papa nga na cimetière mo esala l'érosion siko to te par exemple soka kunye wana bambule ebete minene et yo sala l'érosion kuna après lobin asombela papa nga lopangu te papa nga sali 20 kuna atika lo sombele ni lopangu ni voiture na place ta asombela ta lopangu na nenga kufi bongo aboyi ko sombela yake ko kuna ba place mo ezamke ana sosite bosse ke papa nga atiki mwana na sosite Kofi aluka kuna papa nga na place mo bien so kite ça sala Kofi
ya bulana kitise muto papa langa kofi ozaka kimia vraiment ba ndeko balande eza vraiment passé maman message nous anango pour que lancer par Koffi Olomide azotala yo teresa kama oloba te parce que la motema asala mutasalaka nyonso déjà zéro loba bandeko bozolanda gloire on peut avancer tout comme na kati kuna ndako bozomona ndenge bat bazoloba bozomona ndenge bat bazolela moi na propre lobby nièce na lobby ba tante na ba lobby ba maman baza awa pourquoi tout ça maman ozana liloba ya koloba pasi kaka ya pasi kaka tozoka mawa tozoka pasi na makambo ezwi biso donc ezaka pasi mais likambo nyonso mai se sopani ata totelema ata tolobi koloke ya kolamuka te mais likambo nyonso bayokanaka baye bavandi bozwa solution ya libulu ya mbeteke soki solution ya libulu ya mbeteke boye tovandi toyokani mama ti siko bozwanga solution na Koffi Olomide te eloko epesi famille kanda famille cimetière bandi bake kokunda ye érosion bauti kolakisa na tv mikolo bibembe etioli baserke etioli omoni eloko ezopesa biso kanda nde yango wana asomba place Koffi azangi mbongo te mais programme ade ebimaki déjà balobi na matanga ebima samedi babaki ekobima samedi biso toza d'accord ekobima samedi mais libulu wana place basombi yango te aluka solution soki bato batie mbongo na poche Jean-Louis Didier botie mbongo na poche boyebani na koloke te bayebani na koloke bayebani na eza petit na bango Didier akota mosala mpo na koloke te lelo akomi mutu mosusu mpo moninga akufi boyebaka ezwaka mutu ezwaka nyama te kaka mutu otambolaka na mai na makila ya nzoto ezwaka mutu ezwaka nyama te kaka mutu omoni pasi nde yango wana basimetiere eza ese Koffi azangi mbongo okenda nouvelle cité mbeteke azangi mbongo te bosomba place libula malamu bakunda mutu esili mbeteke eza na érosion merci beaucoup bana poto balandi bozolanda et ça la vraiment passe on continue na na kandaka pona bosumeno libula érosion bo saboter famille bo bule biso to na mbongo ya kuna ve na biso te batiki bino bakune po akoya ki na ndako Koffi so akoya ki awo so abela ki awo to ngato kuna biso mona mbongo na biso to lengi mbongo na yote to na posa mbongo te boko na pe mutu te na famille na biso po to lenga mbongo na yote bilo no to zo so akoya ki na ndako to biso mzakoya ki na ndenge na biso yende to ngato kuna na mbongo na biso batutu bakoya na bakuva na famille yo Koffi kuna mutu te to lenga yote o pe ko pesa so to kana te po tia mettre base l'érosion pour kana bima lisusu pour kana to bomile mitema so to bimisango ezala ya deka eta ba jeter OK bande ko balandi bino moko bolandi mingi écoute ya koloba eate mingi écoute ya koloba ezate bino moko bomona ba vidéo bino moko bomona ba message bino moko boizoka oyo famille ezali koloba pona Koffi maman toloba toute le sur na biso émission donc ici bana ya quartier coloquer jamais azala épileptique yo hier à cause na maladie ndeke akumba mutuka ndeni akumba ndeni voilà c'est un peu ça ikatelonine Koffi biso noko na biso atikala kweya maladi ya ndeka ta mokolo moko te noko na biso asali na yo plus de 25 ans atika kweya maladi ya ndeka ta mokolo moko te lelo yo telema na te voloba noko na biso kweyaka maladi ya ndeke en plus aza journalier noko na biso bandino ana Lubumbashi na bandal boketi bamofleri na noko na biso azala ne loko te Koffi kolokia kumba na tangu wana azaki maladi ya ndeke te lelo ndenge akufi yo Koffi alobaka aza maladi ya ndeke toboyi change noko na biso libulu Koffi change biso noko libulu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Je pense que Koffi Batounaye Botala AP Elenga Congo TV. Bon, mais quand peut trouver solution. C'est pas propre. Koffi Olomide Ozali un grand artiste, un icône, Yamora Nabiso. Comme on a que c'est salure, n'a niveau boué, Ezabiante, Ozangi Mbongote, Mbongo Kuna, coloqué na métropole, Ezangite. Mais ça là au moins quelque chose, au racheter comme mon ayo. Liwa. Tango yaka esignalaka te mai se sopani et se sopani moi ba loko tango za souté boluka bosolola à l'amiable bosolola boluka bo trouver solution concernant makambo nyonso yo zali grand ndenge ba lobezolo ba ma awa eza propreté eza bienté en plus émission o eza lancé monde entier image na yo peso beba monde mondialement
Donc voilà. Voilà, je pense que dans ce scenario, qui message l'équipe, moi na Kofi, moi na coloqué à l'obé, tante à l'obé et tout ça. Donc n'engeza a na minito au pesimboa. Moi aboyi poto silisa na opesa maloba pe bana quartier pe bazali ba me camper ko réagir parce que bango pe ba fanda ki na coloqué bango pe ba kolinzela moko misusu ba kolinzela moko na coloqué na bango nde to me camper ko solo là to e ba position OK loba donc ça fait ça donc et nous mon besoin na awa na venir précisément na bandal il y a des logos de afatité a bembate a kabila te a fatité a bembate on parle de on te bisi a caméra te logo te a to bien avant Lubumbashi a so ba bandalo to bien so ba merci na biso bana banda tozonga kofite aelo te to ba le samedi wa so ba de robima biso bana banda ne to kanga biso to ke tina pale na e to ero tikela e ebembe na mo fleuri to biso bana banda na to tombo kofite ozonga o te oze loko te o za banda yo kofite to ba yo ndo za samedi wa ko yo kune pa na yo ye ba komikolo te o ba lo sekingo bakaki les alobi yango Alain Makakila, et c'est à l'obiango, qui a coloqué au Balouxa Kingo, Alain Makakila, a coquille au constaté, Yokofi, pour la coloquer, Okoyoka, Okomé la main de ton roi, surtout Yo. Aïe, ça fait tellement mal, Bamaloba Boué, c'est vraiment choquant. Hein? Musicien na biso ya munene vient na biso ya boga Kofi Olomide. Pourquoi otika komona yo za la saliti na ba point boye? Hein? Pourquoi otika ba insulte ya boye, ba finga otina ba niveau boye. Yo zali quand même musicien munene ya mboka na biso, ozali vraiment icône, mais quand un peu ko honorer komona yo. Hein? Ozangi mbongo te, ozali na mbongo ya kokunda koloke. Famille esengi kaka bakunda mwana bango na honneur nyoso. Famille esenga kaka bakunda mwana bango na honneur. Rien de plus. Liwe c'est comme moi na sa Kofi mai c'est sopani. Alors négociation entre vous. Okuna mwana bango na honneur o azo mérité, c'est tout, c'est ça que la famille demande. Famille senga te bozoni sa nzoto nani mwana bango envie tout ça te beaucoup ndara mutu na honneur. Alors sur ce biso to garder kaka date il y a le samedi nde ebembe ebimat. Jusqu'à là to garder ka date wana. Au cas où changement côté, au cas où va changer, va repousser, sortie du corps, na date moko proche, tukoya tukosa la bino émission, tuko annoncer les bino date jour bakokuna. Mais sur ce, tu garder kaka samedi nde Cornae et Robima. Sur ce, moi je dis un grand merci au prêtre Simbelenga Pro, Glodis Yasuka la mignonne, et je dis un grand merci à toi Chancel Éducation depuis France. Je dis un grand merci à toi Déborah Nzoï Balafuga. Je dis un grand merci à toi Santa Bonguni, l'héros dans l'ombre, le Metuel Mesonga, Bakalaming te vraiment ba chapeau na ba casquette na ba polo ya Metuel Mesonga pour tout le belango vraiment comme il faut. Gloire à ces combattants de l'élite derrière la caméra Montréal. Merci beaucoup pour ces belles images. Bon, vous comprenez ce que kita kika tout confirmé pour un samedi mais écoute maman na désordre za awa famille bana quartier bana bandal motivé batomboki Kofi fois Luka solution Kofi fois kuna mwana bango avec honneur Kofi Olomide mais quand un peu ko racheter comme on a yo ba singa kaka okuna mwana bango avec honneur. Donc voilà mais monsieur Sili déjà il a oloba ya suka so koloba bon donc on a un journaliste on a zali mon kasa coloqué on notamment coloqué partout comprendre et là moi ça peut ça passe les anini les an degré oyo ba minimiser liwa coloqué on comprendre ton famille munene ngata mwana coloqué tokende pas bachacho na coloqué tokende pas basafi ndonga les générations balès fumuzi banzola kisombe banina okemba nani coloqué tamwana bango on comprendre coloqué azakoza ngamta okunda ete on comprendre mais biso to yeba coloqué akufi na nini ndeko nangai boko perdre minga mbali boye on comprendre akufi ne pas Kofi on comprendre yango elo na okamo Kofi aza ba maître aza aigle sécurité soki ba yaki kokanga Kofi ba teliboso ba ya ba maître nano on comprendre ba maître ba yete kaka ba yako beta coloqué so attaque zone to famille to bi version ya coloqué te ebembe ekokunda mate
ompande ebembe oyo ekokunda mateti tokoyeba version akufeli na nini wana nde tokokunda koloke mpe yoka basimitiere baotiaki mbetieke futi tala dengeki motema mabe mbetieke futi kote basalaka baérosion oyo okunda ye kuna ompande soki bakunda koloteke toko batiki ye bakufaka tokundaka na biso moko kofi bakoloba ebembe na ye aza bamasane banzola kisombe aza bamasane bapapi keke bakokunda ye moto akozanga akunda koloke aza te mais biso toki toyeba version ya kofi akufaki na nini koloke akufaki na nini yango tongaki toyeba yango wana ompane kokunda koloke na bato bakunda ebele oza moto bato ompane ndeko na ngai nasuki wana merci beaucoup merci beaucoup à toi donc ndenge bocomprendre ni tete cela makambo nyonso nge ebima te soki kofi azwaki baresponsabilité na ye bien avant ya koorganize matanga oyo ya koorganiser deuil oyo mais tokomi na situation oyo te bana quartier famille et décider autrement donc voilà bon ba image ngana tiki bino wana sur ce allez-y comprendre tokita sous à lobby tokita après lobby tokita ti samedi tu as kozwa ba nouvelle ce qui réellement corps ya coloquer bima samedi ou pas mais pour l'instant on garde la date du samedi pour l'instant on garde la date du samedi mais biso troya lobby après lobby pour tout la situation sur les Andéens. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.